Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Bonsoir, bonjour. Eko dépendre kana air, beaucoup yamba vidéo na biso, na banda kunabino, na ba poste téléviseur, téléphone et pourquoi pas laptop, voilà. La grande famille Kota aimé partager, on a toujours slogan na biso, ceux qui zappent la liboso, n'hésite pas, zala les abonne-toi et Rosala décité, voilà. Titre na biso bomoni la grande famille, photo ya miniature na biso pe bomoni. Je dis d'abord merci na bande nyonso oyo baza ko considérer biso ba o bazo pesa biso vraiment courage ou encore ba o penza bazo vraiment temps na bango ya kolanda biso. Merci na ba partage, merci na ba j'aime na bino famille Libota, ba merci beaucoup na kozala ingratitude. Je dois être reconnaissante envers vous parce que sans bino ils a vraiment passé mingi. Merci pour na ba soutien, merci pour na bande konyonso bazo koma bazo benga vraiment. Ça me va droit au cœur la grande famille. Nzambe nanga amona bino, nzambe nanga pambola bino. Voilà. La grande famille na moi analyse à moquer sur biso nyonso toyebi artiste et comédien na biso na kombo ya Serge Luyeye oyo 2 semaines ou encore semaine passée je crois na Kioloba que ba memela ki biso matière oyo bandeko na ye propre famille na ye ebimaki pona koya ko benga ye soit disant pona koya ko loba ke non a violer mwana ya papa leki na bango. Et loko esali ke non na ya ko sala analyse bandeko ezo sala pasipe mawa na communauté na biso. Makamu susu to mona na ba famille ya batu tika ka to sa elango analyse po batu mususu so baza pe na ba comportement wana ba se réserver bande que nous avons tous vu moi na moi sinde ko moi so abimaki o bayambaki po o yaki ko bimisa makambo ya koloba ke non Serge Luyeye a salaki nini a violaki mwana ya papa leki na bango et tout mona ki ba bêtise na nyonso ndenge lekaki to salelaki yango pe analyse siko eloko esalinga na ya ko sala analyse lelo eza nini bandeko ça fait déjà un bail ya ke tozoka lisusu suite ya likambo yango te tozoka lisusu suite ya likambo yango te. Serge Luyeye oyo aza artiste na biso oyo asepelisa biso aza libre jusqu'à présent. Nena beta sete na ba famille mosusu ezala nini bo perdaka mitu bo epona nini yango na biso pe ba chroniqueur ba chroniqueuse ata soki matière ekoya epa na yo kozora likambo à la premier degré te kozora likambo à la premier degré te po yebi pe mupepe nini o etindi ndeko abenga yo te mutu azoya na likambo a famille na ye na niveau wana il fallait peut-être koloba ke non c'est que famille eza na ba problème. Famille ezana ba problème pourquoi koki ko bima boy et to mona ki paye moko artiste abima ki moko Serge Luyeye abima ki pona koyako donc tellement il était abattu à perdre ki pe bimisi pe biloko mususu ya famille oh il fallait pas bimisa ya ndenge famille ezana ba situation ezana ba problème famille eza boy vraiment eza ki propreté il était émotionné azaki pe ko muto koloba bongo te menga na comprendre ki ye. C'est parce que ndekonda bima ki a memi makambo bande ko makambo susu ta ba artiste ou bien connaissance ndeba na likambo sur les réseaux sociaux et non pas famille. Mais nazo mituna likambo ngo siko esuki wapi? Likambo ngo esuki wapi? Ndeko mwasi wa bima ki pona koya koloba likambo wana ya keno Serge Luyeye a violé. Serge Luyeye boy. Serge Luyeye boy. Toko tanda yo ya turo yo boy makambo belé. Oh ba donc tant na minute oko na tali jour nani Serge Luyeye artiste na biso bayambaki na plateau ya Vincent otali longi na ye wana omona keno akomaki na mpaka mbala moko
Donc comment qui dirait mutu moko il était abattu. Boyebi bandeko ba blessure mususu ya kati soki eleki ebebisaka mpe elongi ya mutu. Siko question na ngai eza façon bamemelaki biso makambo sur les réseaux sociaux awa. Biso bakroniqueur na bakroniqueuse, bakroni mama na bakroni papa, toyebaka mpe façon ya kosalaka mosala. Bino bato na bozwaka ta bachance ke no babengi bino mpona matière. Boyutilizaka ki professionnalisme kosala bino bien. Lobaka ke no communauté yango eza communauté moko boye ememaka nango kaka na mopepe. Communauté moko boye ekendaka nango. Donc il faut mutu a réfléchir na place à communauté ya mutu nde sikoyo mutu a comprendre. Matière wana te eyaki sur les réseaux sociaux. Ok, napesa exemple pa nanga. Dans ce premier temps, na retrouver yango na louche. Je vais me dire que non. Je vais vite comprendre la koloba que non, c'est-à-dire que nos familles en ont problème. Et occupé kozala peut-être zoua. Il y a que non, moi na ngani ou encore artiste Serge Louyeye azozwane mike na musala na azosala. Alors famille o ezalaka mitema mabe ya keto et le bito bebisele musala oyo. Bandeko diable azakarizer. Bomoni diable azakarizer. Na ye ko défendre artiste te, na ye pe ko lobate ke no makamwane zaki ya solo makamwane zaki lokuta te. Problème nange za bayaki na likambo sur les réseaux sociaux tosuki na likambo yango wapi parce que artiste jusqu'à présent aza libre. Artiste azo jouer na ye oya memelaki biso makambo moto sur les réseaux sociaux tozo yoki lisute. Ba famille oyo bande ototelema na ba prière. Franchement, ça prouve quelque chose à kolobaka. Mtema mabe kaka ya kolobaka non ne ba mona kaye. Azosa a tourner, azane artiste comédien, aozo peut-être mike, tam sous jalousie kaka. Et le bilo kola yi aza mutu aza personne publique, tot que no tande ce qu'on a réseaux sociaux. Là, ils ont juste réflexion nanga. Ils ont juste oh nga na kanisi. Parce que ezalaka te. Na famille ata maman no aza ndoki. Ezala passe loba peut-être batu bayebi na ndenge na bango mais yo moko kende ko déclarer boyo bon je sais pas batu ba keseni. Mais akobimisa ka situation libanda. Yo mukolo donc oye otandi ndeko na yo na réseaux sociaux na raison nini. Ce qui est quitté que non, yako baby ça yako baby c'est peut-être visibilité, yako baby c'est musala, yako baby c'est ma carrière d'ailleurs. Moi je trouve que non ezaki yango wana. Ba yaki kaka pona ba baby sa carrière a muninga. A violaka te. Bosi sa makamu na bino moko kuna na famille na bino. Parce que ngana lobaki yango na biba biloko mususu eza na source. Donc boyena nous botandi na nous famille na bino bo mimonisi ke no boza batu moko boyeki donc kitoko te. Bo bimisi artiste azangi kutu na maîtrise. Makambo bimi lelo lobi mbala moko yepa leki na réseaux sociaux pona koya ko démentir. Mais façon de comment ça bimila ki abimisa ki makambo na réseaux sociaux. Façon de quoi mema ki peleki mna mwana ngo o ba violaki. To boyite. Bandeko na ekoloba te ke no a violaki te. Vérité et bikaka bango kuna. Ce qui peut a violaki. Si ko ba garder silence pour nanine. C'est-à-dire que no ba garder silence a koloba ke no to sali mabe fallait to sili sali kambo biso moko nanine na famille. Si ko ce qui peut a salaki angote, c'est-à-dire que no eza mission a koloba ke no boyaki pona ko détruire muninga, boyaki pona ko bebisele visibilité, boyaki pona ko bebisele carrière nae. Yango bandeko na loba toujours que monde alelo comme monde moko donc confiance zéro. Ata na kati ya famille no confiance zéro. Pour niveau ya kindo niveau mutema mabe zo leka na monde alelo non. Donc batu bazanga pideur. Batu bazanga soni ozo ko étaler loko moko boye sur les réseaux sociaux. Oyo ozo bossa na ke non. Tant on a besoin de likambu oyo pour toi tu te dis oyo ko détruire mutu moko mais ozo bossa na ke non il y a des gens o ba ko réfléchir à ko ba ke non ba ko comprendre boza ba toi famille nini famille na bino eza ndenge nini yo bimi yo moko pona ko détruire mutu moko mais eza na batu mususu mayele ba ko tala ba famille eza famille te
Siko likambo yango esuki wapi? Pour façon makambo yango eyelaki biso sur les réseaux sociaux. C'est comme si Serge Luyeye ya artiste bazokanga ata lobia. Ye donc ye penza boloko penza porte boloko efungwameli ye penza ezozela ye. Siko tango bovandi kimia, c'est-à-dire que non vous avez arrangé. Siko bovandeli kimia nini bobima pe boya koyebisa biso to vandeli kimia boye parce que boyaki na likambo botiki yango inachevé bwendeni. Tout ça c'est quoi bandeko? Bomoni na ba famille toza, ba famille toza, ba famille touta. Il y a des problèmes maintenant, ba problème ezala mutu moko ta koloba ke non famille na ba problème ezala te. Bandeko, famille tout ezala ba problème surtout ya biso ba bantu. Ba africain. Il y a des problèmes au batu mususu ba abundana kana vina e ayebi source ya bitumba kuna eutite. Mutu mususu ozala la muki wazana bitumba na vina ya azoyeba kuna atali boya kotanda kwa nganga te asimba kisi te asale loko ya mabe te mais vina ye ezokende bien te. Eza nini source? So telle histoire ba memela ki biso ya famille yango ya artiste na biso. Na ndenge artiste ya ki ko bima ba biloko pe o artiste ya ki ko. Tu vas sentir que non mes ententes moko eza na kati ya famille wana kindokelo binga yoyo. Imaginez artiste a parvenir ko ba papa nanga kufi lelo après 6 jours maman nanga donc to kunda bango jour moko. Artiste a bimisa ba biloko mususu zo sentir que non o eza famille te. Nga kutu na saila ka analyse na bi bakoya kolia pe na artiste yango na makambo ya lupango ekoti na kati otala ke non soki ezaki viol te eloko ebimisaki bango baya ezaki po ba détruire mutu ezaki po peut-être ba bebisele carrière donc ntango bato bakoyoka bongo bato babanga ye babengisaka ye susu te bafamille oyo bino les Africains les a passé donc façon ba memaki likambo yango c'est comme si que non bakanga Serge Luyeye lelo lobi musika basambise lelo lobi musika basale mabe lelo lobi musika. Bandeko, bo aimez beau partager s'il vous plaît, famille Libota. Bo aimez beau partager, binonde bo sa force nanga, je vous aime. Hein? Bo comprendre bandeko, ça na biso kaka analyse. Parce que les kambango esili ndenge nini. Esili ndenge nini ba famille oyo. Ba famille oyo. Biti na bino ezaki ya ko détruire artiste. Ou encore, les kambango ezaki ya solo bo silami bino moko botiki siko communauté na qu'est-ce que c'est tout ça c'est quoi bozalaka na ba réserve réseaux sociaux eza tribunal te tant boyaki na likambo na réseaux sociaux boyaki nango te po ekatela bino likambo ou encore po epesa bino solution eza pe conseil nazo pesa bino bandeko mususu bolandaka nga bolongola na esprit wana ya koloba kenon na memi yango na réseaux sociaux. Pourtant ozoya na mbangu na réseaux sociaux, tu te dis que non na ke kosambwisa ye. Tu te dis que non awa ya ye sili. Mais il faut pas oublier que non Dieu existe. Dieu existe. Ce qui est à violer kuna réseaux sociaux et na réseaux sociaux pour basala nini réseaux sociaux ne kozongisa soko mwana na soki vierge zo pendeni to tuna na kaka pour na moni free ou encore na moni lifuti oyo bozwa kité lorsque boyaki na likambu ya ndeko na bino sur les réseaux sociaux à part que bo sambwe famille et sambwe yango mona anga à chaque fois na loba nanga congolais il faut mutu mususu nda réfléchir na place nae congolais pour na ko réfléchir où est problème il faut mutu mususu nda réfléchir na place nae
donc bosalika makita donc ba makita ba ndoki po bosala po kosala biloko bon il faut zaka ndoki po sala biloko bon ko détruire mundeko na yo ndenge wana po soki likambo wana pe ekomi na famille ou encore bokutani na likambo wana na famille eza likambo moko ya koloba te ke non tobimisa yango libanda eza likambo ya kovanda yango na kona bosololi bobongisa boyeba eza nini parce que eza normal te eloko wana soki esalemi na kati ya famille il faut koyeba ke no source eza bakoko bakota wapi baparent bakota wapi parce que babiloko mosusu ekomaka na bavie eza kaka eza na source siko kozanga peut-être raisonnement kozanga nani mayele nde bokomema yango na réseaux sociaux or babiloko bongo so ekomeli bino na kati ya famille eza babiloko moko boye non boluka siko elongi ya nzambe po eza normal te mais communauté congolaise likambo ya bongo soki ekomi na famille tokende kosambwise na réseaux sociaux tokende na réseaux sociaux tokende koloba na réseaux sociaux siko réseaux sociaux esalaki nini ebomaki Serge ye wana azojoue kaka te na minute oyo tocomprendre banani mabe donc bolukaka liwa na ye. Bref, la grande famille, parfois ça fait mal. Bon, quelque part, on a comprendre. Moko soki bonzambe eza na kati ya famille te. Ba bêtise abongo e monana. Ba bêtise abongo ezala penza. Pour na famille o ba yebi nzambe, boko yeba ba source, boko yeba ba problème na bino kuna euta. Boko yeba kaka awa. Eza po na boye eza boye. To bundana nango na prière, to ke nango na prière. Loko mayela bo moto ezala raté. Soki déjà boza déjà envoûté bino nyonso. Oya ko bimisa ngo ka bino nyonso bo sambo. Parce que na ye moko artiste etango abimaki. Artiste il avait beaucoup à koloba, mais abandé ko se réserver. Il avait même voulu à façon à sambo sa pe fille oya memaki problème né sur les réseaux sociaux. Depuis ce qui 2000 combien ba solo la té. Atiki ba gaffe na Angola. O mona ke no famille moko ya ba problème. Si on a sa famille a un problème, bino peut-être ba descendant bosani bo telema na prière. Boza déjà peut emporter na mupepe wana. To sambwisa ye, bo sambwisa ye. Mais boye ba pe ke no bino batona bozala kala bosala makita pona ko détruire ba vie ba boye ba ke no nzambe. Nzamba tikali nzambe nzamba mona bino justice na ye ezalaka. Oyo eka koya ko détruire muninga. Oyo eka kuboya bosi sa carrière na ye. Po ezaki normal te. Boya ko pesa biso siko suite. Boya ko pesa biso siko suite. Bozui nini après koya ko sambwisa ye. Ata soki pesa ki bongo bozui nini. Totuna nananu. Ata soki ezaki bongo parce que na minute to tikali arake de poisson tozo yebate. Dans la minute on a koloba ke no famille wana déjà famille moko mabe. Ngana tikala nanga ko mona place oyo réseaux sociaux epesi peut-être solution na likambu ya mutu te à part ndenge pela kande moto awa. Oko kufata na tension. Oh biso moko to bengi yango matière. C'est grave. La grande famille, bon aimer, bon partager. Na vana kaka na raisonner na moni film moko boy na utaka ba film ngo ya Jérémy Mikolo penza asimbi poto Jérémy oyo. Après na yeko mona film moko na Serge Luyeye. Na bi non, na sala nanu mo analyse parce que likambo ngo esili ka bwendeni. Na place ngo ba benga ki po peut-être ba détruire ye. Biso pe ba chroniqueur. Foza na soni. Likambo bongo eyezwana no maîtrise. Koela kate ke no matière ekoti ya kosambwisa mutu. Zala te au milieu du village. Omoni ba makambo bongo eza ba makambo ko zala au milieu du village jouer ka na sagesse. Po eza normal te famille obimaka oya kotanda ndeko no bongo ndenge ba ki kotanda. La sorcellerie ka nde tinda ka batwa sala babilo wa bongo. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Dans le bas, toujours que non numéro, on a besoin de ça.
bao baza na besoin kobenga, boza na besoin ba conseil, toza wana toza na besoin kobongisa mosala na biso. Alors, je crois na komi na suka ya analyse nanga. Ba o peut-être na blessé, munoko elobi mingi, munoko eloba mingi, esumuka ape. Alors, ceux qui n'habitent ici 2-3 personnes libaku, bolimbisi, bolimbisi. Nengeka na yeba, likambango ya Serge Luye esuki wapi. Bino ba famille ya ba insensé. Makambo soni moye komemango na réseaux sociaux. Na ebite ceux qui va komela bino wapi soit disant que nos réseaux sociaux ndé comme un tribunal. Na ebite. Voilà la grande famille. Tokutani, hein? Bisous, bye là-bas chez vous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.